Dans le bastard, dans le bastard, baba jibé, bastard baba phénomène sobé, bastard baba la dit baba venangai baba pangadiadia, bastard baba président vie de loin, veut dire son la linga mosa na poto nzamba piniranga. Ah oui, tout ça la film tout ça qui Marie-Jeanne Bololé tout ça ngane ba principal. Puis film bêta, ngana binga est-ce qu'il y a na binga Joanne. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend Herbozo la Bissona, Sarah Tola TV par rapport à Kaninge Zalaka. Bienvenue sur notre émission Vérité, 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 présentée par Paul Moukenni. Moi, na souka ya ba Moukenni nyoso. Mayele toujours mukolo bilanga mayele. Muibipe mayele ki baba ko yego yiba nani. Tamsu ba ko yibila Morel Gucci Sinda. Merci na bande ko na ngatu ba sabona déjà na Sarah Tola TV. Bon continuer ko partager, bon continuer ko aimer et ça la rend vraiment bien. Merci na Maurice Piana Babi et bon tonton Oyo. A sali maramba minene depuis là dans un groupe moi bien pour na ba partager ma vidéo na ngai. Voilà le long na vérité na biso to yambeli bino artiste comédien oyo déjà ba tebele ba yebaka déjà 10 000 limbondo star na misa benge limbondo star wana c'est longa c'est long na ibite so benga gende nini oyo to komenga ko beta ni moi masolo moi ebele awa to ko lebele ne pe li solo ya ndiko na bango moko azemisi moi si mais to yeba te so ezande ni yemo gonde mto akomenga ko talisa biso yango to ko toucher pe ba kaneti ya matanga ya mama chako to ko lebele yango pe vraiment et vous allez vraiment moi bien merci na bino so to bosabona déjà na Sarah Tola merci na moi Gucci Sinda derrière la caméra balubi so ki yete mobulu merci na mama Sarah Tola pour na ozo sala vraiment mon réseau za l'engagement na ngai o ko fungela na plateau na ngai bande ko ba mona invité na ngai ya mokolo mo lelo bonjour pour les mots qui dit mon souka ba polin dis Mr lelo to za na yo bonjour normalement na Sarah Tola babi la guerrière de la presse la fondation na mo bimba Sarah Tola quoi mambote bele Montréal Gucci Sinda azala voilà merci Dimi Limbondo Star lelo awa to yambiyo biso ezara vato le na mamunyo se fochaka lo bogolo bana lo bobe vérité parce que et monsieur za vérité bon tellement ngana za mungala na ko bebe bo solo oza mungala o lo bobe voilà na lingi ya bato ko tana mamunyo se to beta na ba actualité o ezo régner na micho mais na ina bandeko ba découvrir na no 10 000 limbondo o ba yeba ki wana na bit o me biso na ki mo ana mongo ana isala vraiment bien après tout les kana 10 000 limbondo na bango ki mo mongo ana isala bien poto yeba pe ba côté nini ki ko yembe uta na mambo ya théâtre mtapesa mama ni yase ngai ko 10 000 limbondo oyo na botamane kote na utambanda ka pole mukendi mwana suka ba pole ngana uta ekwatero na mandaka makambo yo babandaka koseka ebele ro bakoma kolanda na benga ka bango malanda ngulu ngana beta kande mokongo na kenda liboswe na beta nde mokongo ngai na ko beta ntorote tata na ngoya bota ngai hazara pedete mama na ngalezi benete bongo ngamona nazara ki pede mpo ninyo pona basket pona ninyo elamba mpona nini nakosala bebo solo nakoloba bebo solo pole voilà j'espère wana ezalika bande badécouvrir babi moto apesaki mwa elengi mpe na makambo yango boyokaki mongo mpenza azojouer bosanti ke 10 000 limbondo apesi bino mwa elengi voilà 10 000 limbondo avant to ataki makambo mosusu na ina tobeta na lisolo ya ndeko na bino oyo azemisi mwasi toyeba te ki star na bino ekomi ya ndenge nini azemisi mwasi ya bato lelo bamiso bazolobaki mwasi akufi lelo bamiso baloba mwasi aza nanu bien te mais alongwaki zemi ecompliqué mais aza mpe moko oyo yo travaillaka na ye nazoyeba te nyonso wana eza mpona nini obi fendi ndeko na bino fendi star fendi bambote place aza na ngazolanda biso na émission lelo ezaki succès naki star te tono bastar te tala bastar baba jibé bastar baba phénomène sobé bastar baba la dit vena ngai ba pangadiadia bastar baba président vie de loin bastar baza ba sai biso to ya nan na biso to ya nan veut to ya par rapport à les solo lobby qui a zemisi moi sabato marié femme mariée
on a un couple Gidel na kata Suisse. Couple Gidel na kata Suisse perd n'a pas ça un conseil fort. Il dit meilleur couple na kata Suisse. Couple Gidel. Alors on a Jimmy dans la vie pour avancer bien. Il va respecter moi sa moto. Il va respecter Yaya Moninga. Il va respecter papa Moninga. On va avancer bien. Oh ya yo tes. Vous comprenez le problème. Les autres tobi moi sa moto. Ngali mbona poussa un peu mais na kokana nous avons force on a parce que ben fort Moninga zwaki il y a ko dépenser ko bala ko valoriser na famille ba énergie na tchaki on a ko baby sangote et ça mi kumba musuto kumba lelo to éviter mais pendant les cambo ya fendi na yo kinangaka ba les ont dit abatune na omona pena ba batune ko tshana ba réseaux sociaux il dit tozo boka biso na kina tozo ba mingo c'est les réseaux sociaux to c'est les réseaux sociaux na ba sentiment comprendre pour le bateau tout banzi a fait azemisi moi ça bateau c'est bango qui a raison oui balobi déjà bayeba ki déjà na moi si wana déjà on fait déjà na fendi obi na zota on va na fendi te na ko ceux qui approcher on va comprendre façon vivre na basi bateau obi pour na basi bateau na yebité na zanzambe tenza moni ngana ko lo bana na yebité menzamba yebi ce que ça vrai ce que ça vrai que asala kango ngana ko senga na ye asenga pardon na mission nzambe basenga pardon mon vrai mais ceux qui ezara ba les ont dit on est bello na ko lo belangote on a yebelo ko lo belangote mais pourquoi lelo tous mona ba artiste comédien bozaki na tout simana bobomi ba mabala ba tout trop na poto on a artiste comédien kaka toujours mais que retourne star makasi sénateur ou à diriger à fanda aibi ningi mambe tambolaka lelo tango biso to sala maboke batebele banda ko finga biso baba exemple sala ba voyou mosala bato babelo ba osala te mais lelo bato ba finga biso soko tuni ba artiste beli mo bato ba finga ba biso ba limbondo ayo pena ba ninga ba okende campus ba ninga ba ba yese yo du diplôme yo keno vous préférez que ça théâtre aux anines théâtre ça que soko raté na vindo ye bango ba yelelo pe bango ba ina salité na kata théâtre bango ba finga biso tuni même ba sénateur tuni na ba préserver man kaso biso ki ba finga biso na copie le ni bango ça le loro au monde on peut se rôle mon sous rôle nous a on kana tongo mon tongo ba faux de teint alors ba tongo mon garçon ba on tient ba faux de teint ba fi bambebo aux hommes ta passe moment na mfa ta jean ba beta veste yo jouer la passe ndé ya on ba nigien ba o le kabiso ba pebe ba mo le kabiso mais copie bandaki na on a coupe salon tant ba perdre tout bandé jouer mais tala lelo pe convier l'équipe trop na maboké na respectera ba na poto parce que bango peut valoriser biso pour belé ba zotana bango ti musala à côté na kata saratola à côté na place Hollande la biso tant qu'on otala après ah Jimmy Mbondo lo ba bien mais là ta magie autant moi j'ai on peut sungio et sungi pe libota mais na Kinshasa ah tu joues bien mais non lo bango so Kinshasa libolo so ko bimisi da mutu na kin yeba que partout et simba melo mais belé on commence à succès internet na kin to ebiete ton a 24 communes on a 24 communes bébé na baba ah oui ba yebeka sala théâtre mais surtout on batuana ba sepela na biso que ah limbondo bosala musa malamu madame asepela non donc gars madame asepela no bi que ça veut dire petit kakanga au kakio ça sta aller au profiter le côté muzoba sabato non compensera na vie que ah bien asepela no mon fils ngana ba bol na zo famille lelo oyo na raté ki ngosu Équateur na ko récupérer on na kata Kinshasa boso na ngosu na ile makamba bolingo na ngana zo ngote ba Hervé Ngam na kata Belgique meilleur couple na kata Belgique Hervé Ngam na sanga Jimmy on sait jamais dans la vie relation tout que l'on nzela internet na réseaux sociaux et zangolo parce que on a starté mais ce jour moi tout monde bala bengio comment on a danger te comme ça nzambe mais toi mon ngosu boy moi ça bataille moi ne pas atteindre le baby lamba atteindre le basket na suko bitema na pe na star et bon na lingai na bando na bino pe ya basi ko lingaka mibale ya bande ko poto wana za kasi ba finga biso na kopende ba salango botika bilo bo salanga ba baby sa réputation ya biso d'artiste ah dimi linga mo etolo banana yo linga mo se bato na poto de moi ça na poto yo na linga ah wa ba etolo bo solo na tombe le boko le baga vérité veut dire songa na linga mo se bato na poto nzamba piniranga ah oui je attends qu'il faut la dire ça mibali on se voit na makambo nga na biso na zo relation na zo ba des relations na poto le lope beba na ngona kuta na bana classe ah ba tout ça ba wa sekanga na tournage ba bana classe ba personne mon reste mettre le 2 ans andi mena ba likemba na ye bela mbonga tindelanga 30 € na 2 ans
Dis-moi, mon akati, apparemment, bah, t'es belé, bah, comment ça, la biloko à YouTube, quand on a bassi, hein? Voilà. Mais tout ce que sénateur, tout le Berman, tout le Venangaï, Hervé Ngandou, mon Suisse, mon Belgique, il y a 4 moteurs, bon, on a bi. Bon, je exploité YouTube, ma bi. Il y a moi, bah, Nigérien, bah, Sénégalais, bah, Camerounais, bah, Oli, Abissou, na Marambo. Par rapport. Voilà, 10 000 mondo, tout le bain par rapport à 10 000 mondo, le lo oyo. On attend na combo. Marie-Jeanne a un parc de kanga qui ça partout. Marie-Jeanne. Mais ma toye ba source Marie-Jeanne té. Parce que yo ton ou vanda qui non na Marie-Jeanne qui na ba rythme. Le lo ni Marie-Jeanne azongi ça comme reconnaissance. Yo ko tuza ozama reconnaissance pour na question oyo. Hein? Oui, ngana bandi muta risqué au tchanga na tefa Kinshasa ezaki président Batista. On ba la pembe. Ton outil mbandaka na yaki makamba chic. Moto ba binsenga na kin pa otangisanga. Moi ba guerre ekotaki ba guerre en par rapport que moi si naé à ça la remplace bien mobali à sa place à ça moi place bien té parce que mobali tata na ngani mtatangisa ya travaille dans le ministère du sang grand frère na robinga azanga grand frère nanga moi si ya ça va na sonance moi si bakar ba niso ayoka au moins ça zolo baba po babiso côté oye pas ndaka boye pas batou so coup bata mon à gauche et puis autant à gauche on va pas la libre on à gauche na s'efforcer tout na kota na kata famille mais simba ina ngote ne na zonga so na pele na so na de bonhomme na personne ça ali tete lilete mais di kuneza so bundite oli atate be so biso so za fokaze na mbandaka bo pe musaza moi kini musaza atama goma musaza moi wapi potango pa bota na ke moi vacances pas oncle na ke pas tour pas nani pas moi so biso tout na mbandaka okawa na ke kana na mbandaka de na ke na mbandaka trop na ke na mbandaka to oli ka nzomba ngoti wapi bo musupa ye ali moi shawarma musupa ye ali moi pizza kadinge zara Baptiste Ndem Mutarisa ko tchanga na tefa Kinshasa ou apesa nga chance premier chef na nga répété Jerry Kobetox bambote place ça veut dire opé ba tchama break na carrière na ngai donc ba tchinga na TV na se positionné pour na kuta bango 86 personnes mais ce ba tsaleke mission parmi 5 personnes na koma ki na niveau ça veut dire bossa qui dit après yo ko pesa Marie-Jeanne Zela ya 2014 ton ba refoulé bato na Brazzaville pour manger bolé ando je na komba rona bato belé ba BP na komba rona asande banzunga CD azane grande sœur asande banzunga CD a joie na ye ko biso ko yebela 2014 on va refléter bango et qui na coûté ce qu'on a figure des stars de Batista parce que star na biso fali pour abeti Marie-Jeanne bololé nkenda kabanga ke tumbate figure de ça qui une idéologie à ko ça la système ya ba manzembo ko interpréter kuna senga na président Batista son système na yone et pesa ka epema kambo tango bia limone photo sala na sala nzembo yo ya filmé ya chef na biso monta komaki habité prise ils histoire na mais ça bien nzembo tout ça dans mon film ils ont mission bita ya ça qui chef na biso ils ont filmé pas bien mais le barato na le barato ta ba mongo et loko esenga ki faut mongo moko azalana na mwasi ngabi na mwasi ça la peut bien to bani sur répétition improvisation Marie-Jeanne bola meki tonalité tant à matia meki ngana landi mba monager na côté nager bato bagangi to bato bagangi na posa ne pe merci na vie puis que loko esimbia maman pe chief mbita bi na ye il faut que loko habite ngap na ko se déguiser aujourd'hui on est si matin na bi tonalité te pona ke na pe mbandaka te ngane pse ser nga petit frère nous nazawa na wede ozana bande ko ba tambandaka bazala parler munga lazara soko pesi ya kolia opesi ya komela abando sanza so tango sanza wana yo za nini ya malamu oza nini ya mabe oza nini obwaka lelo to sala film wana film to saki Marie-Jeanne Bololé to joinga ne ba principal pe film beta ngana binga siku ya no benga e Joanne aye belodio ngoya aye baya yo vraiment maintenant lelo oyo yo muto zaki na je wana ya tonalité ki momo wana na maboko oside yango kaka boyi tant lelo mona lelo lien ça sala ba patak le ko ko sala le bela na cede yango te Paulin mais on cede na cede un minute lien muto akanyi ko ta ba mongo Paulin na bia na cede on neni NZ international ya ba 10 mutu na NZ ayebiki na cede te dans le longue figure de star parce que on a longué pas et pas grand frère la kenda qui fait na zonga de bonhomme parce que moi pasteur na so binanga de tellement pour lui ça peut théâtre mais il faut y baper moi musala moko à côté singa auto école na kene petit président batali prise moi pasteur a fouti ba mbongo na ye non donc yeko la moi car dans moi permis abi na ngeza problème te mais bando répétition dans ko ta répétition ba 11h parce que staff
babi te opesa copie kuna pe musala meka pona moko parce que nga atana biti meka na sana hotel ko na za na métier moko na vie ni na kataki na figure de star na eko ya siko groupe Congo ya président Herman Kasson mais na yaka groupe Congo l'idéologie que tango na mona Congo de Simba bongo cinéma pas à la radio mpanzi wana pona na linga ba fena bongo c'est pas ça musaba malamu na bitena za na kota de juma ya bongo donc na yesikoyo groupe Congo ya Herman Kasongo abina nga te limondo za moi longia bien moi basket la taka un bon tonton ba jeune ba pédé mikolo toko tarante voilà continuer abina nga te tika no tonalité yaka na normal mais président Batisa jour to kuta na le larabi mon fils zonga na ligne na opesa batunzela opesa batunzela no moi to pesi bato beleza na pesa bango nzela na pesa na utango na fa na bia est-ce que figure groupe Congo ezaki mukolo vision nango ezaki Herman Kasongo aki na vision na yo amona ke pananga Batisa bazaki na vision nga moko na sensation na tonalité na zaka très très à l'aise place na panzana ke nyoso otangela ngana baby ki ngana nyama netumba par rapport à to tsenga lianza lelo ya ba respect verrier il pas respectanga ngana respectanga to respectanga so respectanga t'es pas midi chez toi président lianza respectanga 100% pas respectanga 100% lelo a sa fierté Congo mais nga baby ki ngana zana mais le se bâtier yo penza boui Marie-Jeanne Bolinzi na capitale est-ce que vous se trouver poison mais bato déjà basi baké yo poison to beta gaki mongo Marie-Jeanne Bololé quand on a biso ngana lianza to timboka to ye quand c'est biso boulay quand c'est banda copie anzo ko pasa ki ndumba parce que ngana lianza to ya ngaka on était chez ngo kota mais pole ngai o limbondo limbondo na mono ndé za limbondo bato bayeba ki susuté par rapport ya ba beauté par rapport ya kozonga nini classique malade na ko yina na copie yo na ko boki la malade ni celle bato ni celle qui est mo pour moi limbondo te parce que théâtre na biso à Kinshasa comment na ba click ba clan omona oya benga ba yaye opa benga ba yaye ba ope bazana na ba système ya ba PD ba ni omoni fa benga ba masa ne pa ba PD ope bazana lesbienne benga masa ne ba lesbienne et comment na ngobongo pe e bele ba mo na système ndeni atina ba tuni bo commenter bo senga senga na fi na chaîne wana bo senga non tongo to bo senga o ko senga sala mo be chouer c'est ti le to mona ba bazo jouer ba commenter le pelo on a ça basala ba faux compte na bango ba senga ga ba net o mona par exemple blo mo ile na bien surtout fan disco bona tangi lota mo 5 personnes na zana bango ba na Hervé ngam na kata Belgique na zu NZ international na ngai mona poto na zu siko na zu si de bokanga los papa na dersana na bi bon ba na boko tia no 3 commentaires mo ki ya boy oluka di mili monde na bon alors salut bo benga raina ba filmer bon ça belé tant si to kuta na scène au pesate mais to kuta na commentaire tout le monde petit biso ngoso 45 commentaires ba mo ko chena sani na bengo te pas mo ni commentaire sani c'est quoi di mibino bo maka so mto travailler ma casque asimbi boyebo pourquoi bino ngalo ba elonga na bato ba elonga eza nini fait arme moi ba faible et bi ngai na sepela na pambola baninga soki lelo zui na beta bravo au moins le biso na papa sénateur na chef sénateur de tozabo oui na mpepeno Paulin okuti biso mpepeno Sili okoluka kwado mususu biso donc continuer parce que tu ba mon pepeno na zolo bela banani pour lelo ba bakangi par rapport ya lelo mona ba décor bazawana au mona ba ida bazawana ozo mona ba biso ba olobi décor mona bino bon tango le mbongo maboki ba décor bazate oh tango le mbongo maboki ngolo no tango na le mbongo mona tala caméra ngam to na lo bati ali mona mto aloba na décor mona na yo te ba décor ba petit so ba mina sima biso ouais bo ida Aïda, par rapport à tout ça, mon Aïda, le lors ça la vie naïe, Aïda ebi qui on a nazar. Mais tant aïe, non que Willery. Drôle de global au bas. Aïda ebi on t'a télé bien. Veut dire respect vers Aïda ça l'offre hérité à Congo, ça me semble madame respect naïda. Tu, mais ebi on t'a télé bien. Voilà, Limondo, comment on a théâtre yakala? Oyo yakala oyo yebi wana oyo epesa au sentiment oyo ya théâtre mais na ya lelo oyo différence ni ça théâtre différence c'est zalit netini théâtre évolue théâtre que na noir et blanc bozu boche pile boche batterie boche télévision noir et blanc mais l'autre comment na ba place mais to comment na ba chombo to comment na ba android biso to ba no to na ba phonie merci pour la réponse na yo échanger combien en couleur ya mu théâtre bino boko ba PD papa ce que tu na mana mokilo oza PD oza la PD
mais bébé on peut qui pédé le pour besoin envier nesini hein netini besoin envier pour les on ngana na salo ngana malungana complexe qui oli mona bota mana mbanda ngana tambanda ngana wa fier na ki nazara fier ezala ba président ba uta na mboka OK ya ganzima ingula nzitani lo mbembe to bien koko moluba oti mbujima ya kumba moto lo batiluba bon pourquoi pas biso bangala et loko mona senga kana bangala ba rester na bangala tout bana poto ba rester na bangala ba tout bana mboka mo bazana mona ti toko takani idéologie moluba moluba so découvrir kopezawa atigale a benga ndeko na ye yaka kopezawa mais biso bangala to tozana défaut moko so nga jimi mona découvrir que kopezana ngo ay pas problème ki nanga atikali yo moko na ye natikenga mona zui to saka ndeni to zapo to za mitem nene te ngane na ozwa na kabila ka bango mo babe ba ko misaka yo na place ke na benga bango ba yiba pe moi lisango ngo mabe yo mo lo na théâtre tata ba bandi ba komi plein parce que va découvrir cop oh toi va théâtre ba licencié toi ba professeur toi ba nani toi ba na ba campus na ba IEC le ba na maboke au mona au PC les rôles français belé français belé on peut pas biso to on a français dans le bana ngati pourquoi pas oui ba PC rôle il faut ça la babité nga madame olingata mona ba mipenda na nga ba libanda est-ce qu'on kota mo gondo mo liputa ya mo e tolo polele neti nga se platango la taka liputa wana ona kindoki pole limondo mo na yoka ko yembaka pourquoi ko tika nata musicien to tika musicien te nga na linga min théâtre opérette na linga papa takinga trop mais un jour ba to découvrir pour na nga wana pour to ba na nga pe miso bo pesa nga na répondre na nuance pour na linga théâtre opérette trop non musicien c'est des artistes et comédiens mais ce qu'on a regardé théâtre opérette trop solo na nuance itakinga limondo to zongana no likambo ba PD lelo to zomona ba artiste et comédien beaucoup mi ba PD ba yeba si ba komi kuma ba lisi rotangela ngata ba te nazala na pona osala ba publicité ti ba sala ba bêtise na bananga sala rata yo pe muto komi PD yo pe muto komi lesbienne o sala ngo pose wanini ozui car ozui ndako bravo ozui basket bravo ozui bilamba bravo ce qu'on a fait en Honda okota lola te parce que yo za PD eza lisumu moko bon moto super mon pas botama na ifa arata ki bo mwasi azui neka ki bo piklik ya mobali aye mais kati na ye libanda bo moni mobali mais kati na ye mwasi on ngosu nzamba otala babite yeso ibo nzamba ala batumsa olimbisa bango abike ye ayaki nzela wana po erreur moi salamaki na cuisine kati na yazaka mwasi na libanda na ye lisumu nesi 100% na longo leta mo 45 bongo yo mtozaki noko OK penda talwa garçon ba auto publier ndeko na bino journal obika biso bino bozo attaquer ka journal aza pe artiste comédien aza pe artiste comédien mais est-ce que le ba bengani famille na bango ba église baba to shekina ba chasser bango a cheming position na linga baba position ya basi voilà bon comment il a plateau dans la artiste comédien dans la musicien limondo yebisanga par rapport ya ba association tout ya théâtre dans association ni ba fondation ba association ba plateforme dans ni na minito dans association ya SOS ya président Gesho pour tout le monde marambo qui bien te le wa oneze le botemisiko o tueza so ba comment so ba ko code saute aux NTPC NTPC carte na biso no artiste na beach les karaté à Brazzaville l'équipe son na gaz oh biso un artiste au type Brazzaville il a carte na bango ma personne valeur na beach mais zora carte na biso artiste qui est na beach o mande ba sara na biso le somme ça le baby papa papa na biso mikola ba chef na biso président biso ba respect vers bango mais ba ça ni pour na biso mais c'est rien biso ça ba zota la ba s'occuper na bino bo ba impoli bino ba no boye tout ça ba polité bozo ça ba respecter bakanga anglais bon ba ken sote ba copie mingi ya l'état bon ba sala ngoti ba planifier l'état bon ba sala ngoti bon ba ozo biso soto kotsani parce que le long on a sala moi na nga otuna nga papa tu travailles on a biso on travaille dans un groupe intel il y a président intel ba futa ko combien na taille moi na nga nazela suko nazela blandine lelo or blanc makusa tindela ngelo moi na Londres nazela or ta capita tindela nga nazela Hervé ngamba tindela nga mais bato NTPC wana
ça la kelelo que tous à barrière tous appellent ma carte nous en valeur au comme Nigeria. Mais pourquoi pas? Voilà, le monde est le bonheur par rapport à Matang et Maman Chako. Maman Chako, il a dit qu'il y a témoignage nous en pour Maman Chako. Maman Chako a respect de l'éveillé, mon épaisse c'est épée Manakimia. Maman Chako a dit non guésité. Maman Chako a dit n'importe quel tournage. D'ailleurs, moi ça m'a abîmé pas Barizo. Abenga Maman Chako na tournage ngasa na suka Maman Chako akenda. Maman Chako boya ra tournage te. Maman Chako mi mise en moto te. Pas ba tum so mona boye boké tournage belé to bon na kata ça. Ah tuna wana mais c'était un limbondo. Ah je maman no mais attends communauté. Natanga comment les mobile na Facebook. Tan ni va bato. Mais maman Chako so rayo mona no c'est que so ndeko me ji bokabana ji wana. Gatso bi que je moi na. Mon fils a cotisé déjà na ben, poto bo kota na scène, bo pesa le meilleur. Momo na musu maman no ozo je maman na beaucoup na tournage afandi kuna yo mona kuna papa kuna bokanga miso ba sta boya na scène bo mo pesa biloko ya milaiti so nyo sana to pesa réalité te les rapports na ni ba biloko so na ba bokabwa na division mnene bon rapport ba comment na terme moko ba la ça montre surtout na kilelo ngana na start yo star voilà lelo matanga Maman Chako boti bitumba bato bazolo ba miso ko mo ba bo wela mbongo ba NTPC kotoyo Chaka Congo kotoyo kala NTPC ba Chaka Congo kotoyo ba mi kotoyo sote bazo botiena no mutu o ya salamu o ya noramboka wapi bino ba artiste comédien bola tsabso fardo ba tum so sa mabe bola so fardo na bangote neti banane obi ah wala ba atu ba vérité to ba vérité na kasi tu to bien bola tsabso ba charge wana te ce qui NTPC asalaki musala na ye bien mais lelo to stop na Maman Chako mais lelo makambo ngele ka bien parce que makambo se m'appelle ka bato katit pendant neto lire non neto melana yo ce qui lisolo mo ngi baki limbono mtabimisi lisolo pobi ki na beta lisolo kaka parce que ndenge bato mo découvrir que na NTPC on a bakota na bureau bakenda na bureau baleka na bureau ba lobi wana Chaka ko pesa na bien ngo Chaka ko mutakenda sa famille bakota ka pona nini Chaka ko azaki azana bangote ayebi eza moko kati na bango parce que eyindeli bango ba compagnie ke bakangeli biso bato na pas m'appelle le bébé Maman Chako yebi mate basala pona intérêt ba artiste pona intérêt ba poche na bango te pona intérêt ba famille na bango te oui bien c'est que vous pesa Maman Chako raison ya loba ke non ngai il fallait ba pesa mbongo na papa mbate famille mususu na bato mususu ba yali yango maman live maman ni maman ayamba ba artiste combien de fois donc ça la difficulté caméra na biso na 24 torsion RTL sur ma caméra kota ate aéroport caméra kenda ate beach caméra kota ate to na ba site mususu to jouer raté mais tant maman ya bibi no artiste bosso na bango na ka lisolo ka na kati na bango ka ninge bima maman benga moko Jimmy Limbondo maman ba difficulté ni bozana na kata théâtre maman nga na utambandaka bino mona nga na tika famille naza mobola tu es tipo que ngati maman bongenda ba ngati ya mwana kena le terrain na ngati siko mera tele abi na me mabango kana ni malingeli ni bango na fufu amemi biso na ba semoul amemi biso na bantaba allez $500 bozongi ba site belé tona tongami na kata Kinshasa mais l'accent na film ni site mo kota le bato vraiment de chance ya ko tourner na cité du fleuve parce que Eric Mandala za papa social aza mutabato a pesa mo ba espace na ye na ba artiste oyo pe ba oya lingeli mais ba site kelelo oza na tournage no bobi ke na ke site tout le monde ba Nigeria ta so mo film asikeye on appelle site asika on va so sali site asika c'est promotion on peut biso ba miroir tant on to jouer ki te awa to sa mama ya chaîne na bino awa mais bi ke na quelques bato na ba Hollande na quelques bato na ba commenter ya bino be batali to sangisi mon na site bi to sa promotion site intel bon tourner ta 3 films kuna site le bamimba moi site kitoko boa mais on est allé kambo ya papa masumu tu on est allé est-ce bino eto na sala spectacle tena Kinshasa à part zo nani zo kote ça ya l'été et ça na air mon pesa na ba non mais ni ba to le belarte ou non ma théâtre te na ebité voilà j'espère que tu comment que vraiment vers la fin émission na biso merci na bande ko na tout merci na balobi mika mulamba papa covid babi troisième vague bambo de bisigo ezami yo limbondo vraiment to komi na suka émission na biso par rapport ya église to suka na ba église to suka na église ifeza ngonga to sila na bango te feza ngonga ponga ngalinga borgeyete na borgeyete obo koma lo tengo bisa biso
montre nangongo bosalini voilà Dimi bon merci lelo tozali ba artiste comme bazali na ngiringi bali balongo ngiringi ba commune Delvaux ba aussi ça ba commune yo za na église ni obi ba vide ba commune yo za na église question na ngeza yo za na église balongo ngiringi ba kesi ko wapi Delvaux yo mote ba okenti ba kintuka voilà comme la soirée monsieur la biso voilà Dimi ni bon église na ngati kana église na nini vous avez église na si voilà ba dédicace na yo na numéro de téléphone na yo ka neza la ça veut dire ba balinga Jimmy Limbondo ba balinga Jimmy keti soda na bango moi rapide chaud tous amalé maintenant et ça na Montréal na ngai wa c'est le mona maman bien voilà tama ki torboy il s'appelle qui alors Morel Gucci Sinda bon tonton Gucci Sinda bon tonton de la presse Gucci Sinda hey Gucci hey Sinda oh mutasakana na machine mutasakana na matose angaye babi nasakana pe na bato na ngati Hervé Ngandou yo zanga raté mon Belgique ya ba 4-3 il faut zala on a hors capitaine maman chérie ya nga ya ba katimini NZ international ya ba 10 moto na nga ya ba nini Princilia babi Princila kutumisa babi il faut attendre papier pour même nzambe to ba Bible yani mondo mwamba show numéro téléphone si de bokanga los papa na desana babi sira bokanga petit frère si de bokanga Sandra mona njili babi mona Paris ba 4-3 Blandine lelo or blanc makusuri na Londres et que ndaka na ndenge la mo lengi Arnaud de Jérebendo Arnaud de mona Paris Jérebendo na ngai il faut zala wana et Louis Kabuku 3 fois star et Louis Kabuku ya bakabuku 3 fois star Solange Teta plus de 143 89 Dès on va te repasser numéro de téléphone. Plus de 143 89 12 10 927. On a besoin de contacter Jimmy Limbondo. On a plus de 143 89 12 10 927. Donc on a un Andy Makulu Mayeso. Voilà, Limbondo Mamutu sur le bien et s'engager na yo. Zela hein? Mamutu le bien et s'engager na plateau zato so na yo. To so na yo. Ambro, voilà, merci Limbondo. Pardon. Et c'est là toi aussi ça t'est. Pardon. Na bi ke Montréal article en loko. Ambro stade Diasuda, moi na Liège. Sarah Tola décroche. Sarah Tola décroche. Décroche Sarah. Décroche Sarah.